azene logote hein na yota ko na monike no makero wana za pas kale ya karma pas ko mosaka leki nani karma pas na makero azene logote mutake poto na menopause hein yo kenda kombele mbala na mbala mbolo ngala bando kende poto do mosaka ko na bandi na wengete nga bandi ya ba poto pe poto liboso nga kende za Brésil na ka Amérique na rozonga donc mosaka ko de logote ake pe poto ni Costa Rica côté mindele ba subaka na balabala kenda ke États-Unis États-Unis ya ko kende États-Unis akenda Costa Rica ba photo wana za Costa Rica ba tutu ba yebi yango to ko na farasi pupa yebi masolo ozo on parle azel logote tout le monde d'abord va benga pour géniteur na na balu qu'il a 50 merci na TVT pour ça sakara bimara te mo saka zo musalati ozo comprendre yango moni bazota mona na Roger mais Roger zo leke na bagage yango so boti mon info otangisa ka mona hein Roger zo leke na bagage Roger jamais ro leka lo baba paro ba sotiza bongo ne peut jamais dire ça mosaka pena ko technique de fa bana changu pena ki ngolo bako changu ezane lokote changu yebi kuna muta valeur te didi ki nwana uta wapi bachaka bache fonde nini soki bachaka wana bapesa bat na guerre kuna didi ki nwana donné combien 100 000 dollars hein ye mosaka zana muto ye ya famille na ye po moni mosaka ko tazo linga mema biso azo linga lagisa biso ke bana changu bazabe. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui est tellement ébélé. Avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naekaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça n'a été? Sur une autre émission, on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc aux attentes, on a la chaîne à Congo, on a la chaîne, il y a partout. Il y a français, portugais, brésilien, angolais. Comment ça te voir même dans Nollywood TV. Na zone sur une émission 100% grâce. Donc Bola Mwanzambe toujours numéro à contacter nous, tous à distribuer partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. Bonjour Losako Djambo Bondé, good morning, salut Mibaramo à tous les internautes de Avis du public de partout, vous nous suivez déjà. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission et comme vous le savez, Patrick Kitoko Kitokologie, Patrick Mongo Boinalobaki, Toko Batela et Memena Potote, Nayo Kateo, Bakene Potopo et comme Akufelimbongo Kaf. Caisse d'allocation familiale à Soutete Tozanepna à Indaza Sima caméra et moi c'est votre humble serviteur la route nationale numéro 1 Matadi Kinshasa le Goliath de la presse congolaise 2 fois plus géant que le mont Pikambe 1 fois plus géant que le mont Kilimanjaro et puis Mangengengi à Kinshasa le lot Tozana Chang donc ma belé Tozana Chang Tozana Nani vous allez le découvrir tout à l'heure c'est tout simplement parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses, il paraîtrait. C'est-à-dire que tu as confirmation, il y a un porte-parole plutôt. Il y a un mouvement comme Néné, avec la TV, avec Internet, à Chrétien Bana Chang. Mais il faut comprendre que Chang est un défendeur Nango. Tout comme dans toutes les communes, il y a ces défendeurs, il y a des banos bazala, d'accord, qui n'acceptent pas des choses. Et Lelo, il va répondre. Il va aussi répondre à l'artiste musicien Karmapa Karmalov, le roi Wantashi, par rapport à Nzembo Nae Caligula. Bisoto yebi ke Caligula, les empereurs moga renyaka kala, mais bateau bazala na matoi, bazala na misu ba vivara pe menya bateau. Balobi il paraîtrait qu'à un artiste musicien mongobo. Tout à l'heure le président Kundulu va parler. Il va bien que défenseur à Banacham. Bonjour président. Bonjour. Défenseur à Banacham. Yeyo.
comme super bon on a commis attaquant pour tirer la bille. Soda Molongo, défenseur à Banachango. Donc il y a un caporal. Le caporal va la tête soit Kangio, le général et à Moboulou. Donc Soda Molongo. Comme Bengana Soda Molongo. Soda Molongo va se traîner sur le tigre Banga. Avant tout bêta ma solo, tu comprendre maintenant, tu vendre la maman na likamna biso. Pourquoi seulement joie charge on a défendre bana chango moment où te belé bako ça on peut na bandingi na bon mais yo joie na charge on mi sa responsabilité wana et puis ya on peut kenda et kola on a po bon ezaka ndenge to fanda ka moli muna mutabota maka au moins la binata ngo botie bo foi bage moi no aza mwana mo misik po bana bela na kineza so mwana linga bitinda te moi no aza impolité aza leader donc leader ba konzagete so ba blora to botama na ngo to linga buzoba te donc tenga na za buzobe ko tarate do to lesa nongo melisa ngande baloba na kin po mdalesa mutazate mais na robo yango pona ba intérêt biso defendara ba cause ya moto to fa to bite oh changu peneza mabele ti do na kina na Kongo changu yebani donc so yo sale logo na yo ezabike ko ba mekela manduki te donc so sale logo no ezate ko po logo no simba faut taguer changu te taguer biso to zali ba lobeli des photos le baga donc to lobela changu bana 1900 wolo ti le to lobela kaka to ge pay to zonge pay yo na Blanchard Musarani aze logo te na rozane logo te yo mona balambela su musaka eza ba supa kalati ko ba mama bangala banda ko lambela donc balambela ngote lo ba wileya mais fumba basalela ngo na mosaka te so ba chango na mosaka ko beba ba chango mwamba aluka kombo mususu mosaka c'était petit sorcier na quartier na bango kola ba dio so ba yebi azaka na mayandi to mona ninga tambula kati mayandi azene logo te hein na ko tala ku na moni ke no makero wana za pa kale ya karma pa kutu mosaka leki nani karma pa na makero azene logo te mutake poto na menopause hein yo kenda kombele mbala na mbala mbulu ngala bano kende poto do mosaka kutu na bandi na wengete nga bandi ya ba poto pe poto liboso nga kende za Brésil na ka Amérique na kozonga do mosaka kutu logo te ake pe poto ni Costa Rica kote mindele basubaka na balabala kenda ke États-Unis États-Unis ya ko kende États-Unis akenda Costa Rica ba photo ane za Costa Rica ba tutu ba yebi yango to ko tuna farasi pupa yebi masolo ozo comprendre aze logo te. Les propos tenus dans cette émission n'engagent que son auteur, messieurs et dames, pour comprendre que Aza natif à Tchangou, leader à Tchangou, défendeur à Tchangou, Aza défendre Kakaba intérêt, mais mingi, bon en vouloir engater, bon en vouloir un peu malobanaïté, c'est parce que peut-être n'a habité quoi. Et bien voilà, n'anenga moulaï, tout n'anenga moukousse, mais quand un peu kota na mozindo alikambo. Aza et l'autre côté, c'est bien Aza na mayandi, c'est bien batubasa les la sous Mosarate le fumbe comme na huile. Mais en réalité, qu'est-ce qui a déclenché cette guerre? Wana kanda wana se décharger au fond la mando qui surveillait par rapport à quoi l'obini ni amabe par rapport à Tchang. Bon moni ba mosaka wana baza batu motu d'abord ba benga. Pour géniteur na na balu ki la senga ta merci na TVT. Pour ce sakara bimaka te mosaka zo musalati. Ozo comprendre. Yango moni bazo ta monana Roger mais Roger zo leke na bagage. Yango mo so boti mon info tangisa ka mwana hein? Roger zo leke na bagage, Roger jamais ro leka lo baba paro ba sotiza bongo. Ne peut jamais dire ça. Mosaka pena ko technique de fa bana changu pena ki ngolo bako changu ezane loko te changu yebi kuna muta valeur te didi ki nwana uta wapi bachaka bache fonde nini soki bachaka wana ba pesa batina guerre kuna didi ki nwana donné combien $100,000 hein ye mosaka zana muto ye ya famille na ye po moni mosaka ko tazo linga mema biso azo linga lakisa biso ke bana changu baze bempoli biso na changu on a étudié nous avons des personnes de valeur ici chez nous donc des têtes bien faites comme moi-même suis ici. Vous comprenez? Donc Mosaka azane loko mokote biso de kofinga kitambo te. Na nenga histoire biso de yebika kitambo eza mutu changu nenga eza neza libumu. Vous comprenez? Donc kitambo nenga ne biso to yebe masolo wana Mosaka soka zake na kasangulu to soka zake na sona babata soki na matete ka pika donc soka zaka wapi na yebite. Vous comprenez? Pena asi ba yane ko yana maboko. Posoka yebi so akosaka na changu te Mosaka wana. Yoko saka changu bayane na maboko bayane na maboko vraiment na landela makambu isapelende 3e monde na Irlande ebisinga bige note bayana mosaka na maboko bayane na maboko mwana wana mosaka soki nani wana ba abanda ko zana mayandi donc soka zo tambola boye omona kate tela mutu mbake pota yebo na meno donc ke pota na menopause ayebo ayeko zonga donc aspe moko ndike muta wuti soki kipatakatika patakatika ngoza kipatakatika là au fait fond nzamfouete vraiment négaza t'as les longues tout le TV et la messi magete
Il a mis Simbagete. Biso na kina to bi que so munda uti libanda ta Dubaï so munda yebota. Moi bena et PCG. Ata na Angola. Tout le monde petit na biso vibratoire a uti na ba petit na Angola. Mais au moins quand même que non, moi santé pe ça c'est le roi salami. Ata vibratoire pa yaka ne munene te mais azaka ka bongo. C'était mai peso bonga ete ka. Donc, pas trop. Siko étant que Banachang, allez-y comprendre, Bolim Sana Seka. Banachang, autant que Banachang, il tant que défenseur et à Banachang. Ba décision ni bozui par rapport vis-à-vis. Donc, il a déjà ba décision. Babilo ko ba propos ba tenra oh yango ko isa leader na bango. Leader na bango ka boyo seri ba wenge panzana ka. Oh ngani na boye jamais na robeta conseil pa bato ba ba conseil makolongulu ba na ba mapapa. Tanet babilo ka boye. O eza makolongulu. O eza makolongulu. Ozo comprendre? O ba ina. Oyo. Na le ba vernité mais ina na. Bon, plan oyo, hein? Plan oyo eza costume national. Donc tapé sango eza Freddy Mokonzi. Ozo comprendre Freddy Mokonzi na Irlande donc ba salutation na yo donc Freddy Mokonzi o benoka donc ba benga ke dire au kao. Donc yeb ta côté Irlande na tongo. 1 heure 2 minutes ezo beta ko dio à côté Irlande. C'est kana mundela yebata ko loba français te. Mundela zo boka biloko ne so ndako après une semaine. Donc à tonga au cabinet ne mo pa yemba ke les dollars iyana chez Freddy Mokonzi iyana. Il y en a, les formes aussi, il y en a. Moi, c'est qu'il y a ma philo. Ma philo, le sombo. Donc, maman n'a momi n'a parlé, donc j'ai déjà, ou à benado cas de parenthèse. Pour tchang, on a ba valeur. Donc, on a concert ma kolongulu. Il y a le bébé biso qui n'a pas concert ma kolongulu. Ce que tu as, ce que tu as plan, il y a un moment que tu finis, dans la Titanic, tu as un petit peu de yambete. Ba yamba été. Vous comprenez? Koko ya jibe mbayangwana. Tu le peux de quoi ça y est. Bon, j'ai bien un zana zéro quoi. Oui, Tchang muteko ici. C'est que mais besoin ça te laquer le mabo quoi été. Hein, ce qui te laquer le mabé. Et là on y a ce zara sur bé tiango il faut y na tiango awa o meka gaz. Ce qui gaz bandimi on sait que yo mate. Ce bandimi on te o matate. Hein? Makamona lo ba freelance mango ayebi yango makila ba champion. Donc bilamba na ningo sakanate. Gelo musuni petit na Paris ba saf na Paris ba gelo manganza ba yebi makamona oloba. Donc j'étais président Otika on a notre moi maina vino na yo. Ça m'a été nzamo kotanga na munoko. Omoni ba tumusu nzamba pesa ba richesse mapango ba vie onga ba pesa nga munoko. Donc na muta ngai ko musaka ko sangisa famille na bango. Na ko tsaka ata balaba na bango na tribu na bango ba sangani boye. To swa na kana chevauchement te ba okokate. C'est vrai. Ya solo. Mais à Betelo Massese. Azala Massese tout d'abord c'était impoli. Aya awa o vie lutumba a corriger vie lutumba. Livre en conjugaison aya na sala conjugaison nini. Aya ni ya masapo. Aya na Massese nini na na. O mukeza ndambute. Soki mona linga simba moto botika simba so a corriger vie lutumba. Ya sala nini ye. Ya sala nini apaka kolanda papa chéri na sima. Kolanda papa chéri ata papa chéri alati yoja munene boy. Ayebseke kolata ngoto eza mabe ya batata. Ya weseka mukonja ba yonchi, mukonja ba yonchi. Yoji ba jeune ya ba batata pesa. Le zako oh e boyo ka sine papa chéri ba yoja la lata ka neza ba jeune. Donc boya mais ya za papa c'est normal bo bengi dia papa chéri. Ah yebi kolata te. Ba lata kana ki mukolo te. C'est vrai ça. Jibe alati na ki mukolo. Yebi jibe na makambo wana. Tolo bapena to kene to zonga po kishasa ba kuma okosa makamu. Jibe na clip wa sala wana moi sazo bunga wana azo kene 48 moi sazo bunga azo kene kokote na kati la omba. Na yeba ba nzembo nete po za pena 67 na talaka na clip par hasard. Alata festa belge tala mapeke poleti tiao. Est-ce que mutu yebi ko lata bon ya bandi ko lata na neni apesa nga griffe bandi ko lata. Ba lata kana ki mukolo te ba lata na ki bomwana. Ozo kompana ayebi ko lata te ba yoju wana lata ka ya lukuta. Ngana ebeka za makasi na kolia fufu masango afanine na ndako chene bachoko na ye abimi boy mena mama musique azate na mama ba yoji azate mopa mokonza lege na kolata na musika donc Blanchard Mosaka mutazo pese conseil ti ango zolata ba yoji ba papa kaza zolata bilata lata o ba beto bimfuata Voilà, nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à Iberton Koyi depuis Belgique, petit nangabna katito zala tout ça rende tout ça là wana Nelly Lungana Sidaf maman ma passe salutation spéciale à toi et puis restaurant na wana dans Belinda Kisoka ba Belinda depuis Sidaf petit nanga Bedo Sintilulu depuis Inde tout ça là rende tout ça là wana Shadai Pila officiel Shadai Pila mon ami personnel depuis la France webiga systématique président Kundulu. J'ai ça bien. J'ai ça bien. N'engé boli son les tendances à l'obarado fondateur à tendance. N'engé l'oba toujours j'ai ça bien.
donc moni batoka ba mosaka so ba pesa biso ba kanda il faut to lo ba pour makamusu to robomba te mo ba musu so zo finga ka saka yo muno ba pesa za pour na olia fufu zo ne biso to zo bi ko finga pour moi na tanga bota ma to laki sete so ka yo na nzela ko finga le yango to beke tout to balusela ba manduki na yene nga za boy tout d'abord un bana kinso boy ba to atambola na camion atambola na ketch moi mosaka tambola na ketch mais ketch ya camion ezali camion muda ko tambola na za camion à transport nenga za na leka na 1 km te ça batem c'est taxi non je fais pas du taxi tout d'abord le bana ninga la pas français te nazo sala taxi te donc nenga za na leka 1 km te faut batele misaye et puis ketch ngo iba somba ngona mbonga nini ateka le pango noko na bango na nani na kinkole et ça problème familial tilelo abima commissionnaire même ta donc a buka prix asomba ngo zo mbongo wapi ye mona elamba malunga za na ngote hein ye mosaka za elamba malunga azan ba yoji papa chéri azana ba yoji te mosaka na bien mosoki na leader na yazo ko lata bien te ye moko ko lata bien ndengeni hein mosaka ninga zana nani saka ka lekiye hein e ko sala ngo fena nga wa balonzo te fumungengi mosaka yebi ko lata te po biso makamba bilamba ta na ko zona na makamba bilamba ko changu nde bilamba biso to fanda na ba massa na biso to fanda na bata danger ozo comprendre to fanda na ba fena biso moto mopote ngade na ngande na salu à partir à Londres ba ibi penake non changu nde bilamba fashion na changu ezalaka te kuna ezaka nde bilambo zo kabila bilambe zo bima vena biso beaucoup lukuta ya conseil na ginzinga pe a sonam mamona penda ba Carlo ba Roberto Carvalho ba betela ngo penda ba light songo mbo penda ba benda boy va bi eza makamba bilamba te eza makamba ndole hein les valeurs les grands papes de la SAP titi les valeurs donc ko faganga ka titi les valeurs les grands papes de la SAP nana bima libanda a compter sango ngancha zalaka vivant ba fuji wa rezo beta mananenga osakana te mena ba rage ozana on ba kando ozana sop na fara yona mosaka osale côté kuto makofi na zaka mystique pona na ba biloko na ngana na zaka na nzoto mako boxer te loko te ya anda za munene munene wana omonika pona la na ba conseil na ba mwa ba matea bazote yanga na passer na nga reyum dudu nzola dozo comprendre de yango moni mwa kozonga sima mais na ndenga GDG pena so na temse bo coup de tête ka opoki mbakumbiko za na nzoto akozwa ka vanda la ya kitanda atanda mina se kumbakumbiko wana eza kisi mo bona biango kisi ya ba mibali ya magambo impoli te wana ozo bana mususu mais ko ki mbakumbiko yange sangana ndaka vwanda do soki na niatu yango kawo dai ya solo ta kokate ataninga mutu nana bana okumisa na muda makero wana msu nani karma pa ye akabakate kamoso mutakoti na matete ngana aka matete wana nake pa massa nga ba masia na aka place wana ya ko selo ko dafa na matete pa na 67 karma pa po matete to tikela ngo vela biso waze kwa abika ta mo mukena fimbo shikoti so ka bakena na nini po da barba bina ngote shikoti babina ngo na ba match so ka bokena match boto chebi to bini shikoti po so ki match ezate pe 6 ezate to tikela ta vela biso waze kwa ndinga to sala bombo yango feto yebiso ke to tikelo makamba ba bombo po so po chete memo pa o sala biscuit pour pas à mutabwana tant que na bino no yem datanga a discours na bien problème nous ani finalement on a un problème na ba musicien ni sauter on a un problème na mutu na zana ba problème na ba musicien no so bazo bunga nzela lo mutu lokola karma pas succès zate ozoke no sala nzembo po finga ka kofi tant ko fa lo bagabo lo ko fa un police ko karma pas les années yo deve se mukolo na petit moment lumina beauté plus l'argent mona mukina ba mbongo na ngabitela siko awa kofi ba yembeli na la legi na TV palo to sansir ni ne legi ko sansiri bo yembeli kofi to longola nzembo po ko fa yemba etutana na ve na biso nyoka longa tatika muzika ko mo sa ne pa ya andiri mbuta ninga zana donc akumo sala ko ebo via beta sous musique abeta à chaque dimanche na abeta à chaque dimanche na mugila gila et puis extrêmement comme na mugila gila ka poki mbuta ke ngo cha vimba na ba costa omar ba ke ngo cha ba vimba ya tikala musique c'est pas ya ménopause mais le gars avait pas un problème te to longoleka na kata makam ba vena biso ba nyoka longo un grand boxeur veno kalongo boxeur wana vena biso respect na linga avocat ne mo asala oyebi vocal mo beveno kalonga sakala oya beta zila boba ngoza Bodiyo kobagahi bodiyo kodipahi hodidi ho la linga vocal wala fort de faire la musique. Allez-y comprendre, messieurs et dames, et à rire et à se fâcher ici, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, Carlos Kala, la méga star, tornade méga.
tendance hein tornado méga tendance wana ba staff no sabolison donc makambo na zolo babazoye bango bagelo manganza bazoyeba te otige le tap na donc to pesa mbote na staff nyoso ba soutenir ngayo depuis Bundes na Allemagne. Salutations à Clément Lukwaka mobali ya Anto Mavinga, le couple le plus zéré de la planète. Salutations spéciales na bino bienvenue Boucher bu mobali moko mignon. Salutations spéciales na Jibem Mbuyamba de Chris Ilunga, mais c'est très propre, pas de la propreté, mais c'est très propre de Chris Ilunga. Et salutations à Chancel, la belle congolaise, congolaise bazana bango belle, mais Yosuko tout ça la plus belle congolaise. Et donc Kabedi Abadon. Salutations spéciales à Ivy Top congolaise Kerry Gold, Mili Kezala non mais Kerry Gold, telaga la belle de la famille. Je te salue, plein de bonnes choses à comprendre donc depuis Bundes na Allemagne. Karmapa. Na Mosaka. Bien que les musiciens na belé bazo bunga rumba mais op na la mukela qui na kanda lelo par rapport ya G Mosaka na Karmapa, mais ce que soto zongi pas Karmapa atangi kombo ya Kofite bino ezo so bino comprendre ni que vie GDG tant atangi yango tozolanda ba émission omona kata Congo esuma kama obomba te mutu soka zolo babola ndile seso comprendre que no azolo baboye tant abandi ko boye mwana bana changu mwasi botinda na mileki na bino botinda muziki tata na kangaye danser zinoso bakoma bilanga na bango ba jana no soto ka ne ba finga ave na TV ye Karmapa landa tatena ku aboyati tatena ku za kima na pa kima makero na ba charge no pesa mona batu ba beat boko buke mbanga atana 15 kilo ya makero peta okima tenengeni siko ya lingini ni vemo pa so atoka bakama pa za boga na aja vemo pa otile la zo maintenir beauté bakama ba les âgés déjà za musicien ayo ke la reza zini pa leke na bambong pa leke na mituka pa leke na banzembo pas les gars na combo, pas les gars na camarade de président. Si mon père on est faut passer valeur à présente. Hein? Camarade de roi ba benga gena ni roi te. Yoko beta camarade de roi mbata. To mon père on est na ba ko kangena police congolais. Au kangena ni ba fa konde ba roya awa. Hein? Ba George we azo ba bakanga ka yete ba simbisa ka ye. Makamozaka na kati biso de ba bino boye bango te. Nataka sezaka masolo ebele na kati biso de ko lo bango te za TV. Ba simbisa ka mutako kanga mopa wa azate. Le baneka sa ba offense ya chef de l'état to banini mais ba infraction mike wana eza ba ku monter. Yo wana Kaligula ta fingi bato. Oh yo bolole za injure. Nana kangi. Mais attends combat mutu. Bolole za injure. Attends combat mutu, c'est ça le combat indirectement biso de yebi kalobeli Kofi. C'est que vient na bino sala makambwana. Yé pas sala makambwana. OK, tu réponds à la question. C'est qu'indirectement boza conscient que vient na bino sala makambwana yango zo swa bino. Ah bato baloba nini? Oui bato baloba na kin. Kofi abala sindi. Baloba ngo na kina. Kofi akanga ba danseuse na kata ndako. Biso to abana kishasati. Biso to aba biro ngana biro a Kofi na makamoloba mana cité. So doit le roi de Massi, au refan de Bolozo, Kate Mozoyoka. Toyoka, on t'a dit mettre en pratique. Tu comprends que à l'obélivé. Poto yebi et Kanana est à partir à Pechuana, au Nani, Tatana Cruz, Yaboulage, Tatana Cruz, Moutalongola Nani, Vemo Pao. Nous avons Tatana, la belle à Fabrigaz. Petit numéro ya Oni. Fabrigaz pas linga wuti ya benge petit pas leke na succès. Ata ebe petit on Fabrigaz pas comment ne ba impoli na ba ndenge na ye, mazana ba défaut nzoto. Pour Fabrigaz ko taleka bo mulaine na nzoto, ezana no défaut. Luketu na eza côté eza lokola mami wata. Côté luketu mulai, côté nini. Ce qui pas zo sekaza lo wamda seka kala. Mais nyonso wana ya zo mona ngote. Ya zo finga ne kaka bat. Mazo ba tika zana ba défaut, aze longi mo so zo tale bo ko to mona lo ka kizingi. Mazo yebate. Ozo mpa nazo yebate mais azo loba ne ka ko loba to tele minuki kangisa yo pamba ba kangiso papa na bien un jour ils en a 3 mois de prison d'ailleurs signé nos 3 mois et c'est le roteur et bon ça mais bisa ba onja so ba kangisi yo ba kangisa ngate problème ate makamunga na loba ngam na loba yo mto lobango. Et bien voilà, j'espère que cette émission va énormément plaire à celui qu'on appelle le docteur Papi Ngunza Molongani à Sandra Ngunza Kabasele depuis les États-Unis. Donc Papi Ngunza Molongani à Sandra Ngunza Kabasele depuis les États-Unis. Mon vieux John Wu, donc Babi Monzale depuis Paris. Attaque au silence, mais c'est la mbote na président Sokam Soni Kamana Molongani à Noëlla. Donc Tozalazala. Président Tokena Nana Souka. Message clé au Batubako par rapport à Bakanda. Message clé na zoebisa na kisena mungongo. Ndenge toujours ba ebisa ngana batanga ba staff nga bazana mikile. Do baloba ba gelo musuni balobaka.
Bagelo Manganza, Badebs Muzembu, Père Double, Balobaka, Balina Bassissa, Françoise Mangala, moi, Simon Bozote, la Benakita, la beauté. Donc, Manzamba Sopele, beauté, ça l'est dimanche. Aux hommes, on a donc famille Mangala, nous sommes beauté. Donc, aux hommes, on a Benak, Baloba, on a mettre fois, les défenseurs, Zala Bena Pio, pour na Tchangou, Toko Tchamoutou, Nassé, donc, Bisso, on dit, Mago, Kwayate, pour jamais peine à Kwayate, Soda Molongo. Aux hommes, on a donc, yé, oh, nani, Mosaka. Aye belo komo ba valeur ya zo luka na changu ba valeur eze belé na tangele ba Didi Kinwani na tange po Didi Kinwani alelisa leader na bango alelisa ya ko a changer avant jiba ko na musique ezaka Didi Kinwani muta ko isi saka yete tangu totoki ye kama ala bandisi ko kolela petit mayaje wala takambala mibaleti a changer ka banzemboti akoma ko lela ka pa to lela mwasi. Moi, je suis un moi. Si je suis Didi Kinwani. Quand je suis Mosaka Bomba, je suis Bimisa, on a ban chang. Hein? Ve les valeurs zana l'équipe on a makamola tena ninga osakanate. Wabalon tazana danger. Fletch mangoya zana za danger. Bakila ba champion. Vous comprenez? Si on a tellement mon panzi pour péter carence bazana. Isa Japan, Isa Pelende, troisième monde. Ninga lo baga toujours idéologique mbakumbeko. Hein? Vous comprenez bena ba Claude Mokonzi danger mystique. Changu donc ya ninga ko kemba na ninga osakanate o mutu ana zo meka don na mito changu kune ninga nilo na ninga poto na ebite mosaka mukolo ko nyata po yepe ndeto yoka na ninga famille na bango ko mapoto te po ninga to yoka kana kindoki na ye akoke nguna kino kuboma mwana tata mwansi kuna ako mapoto te po kindoke banana mwana tina ki mukolo ekendaka do akoko mapoto te asuka kana Costa Rica kuna ninga kena na menopause so pe ba bomba na kata kroki na ebite matokolo bima ye kutaza empereur de matokolo po ye na atikala ko bonga te na mona ke na TV longiloko les zika yo jeune mobima na ba te oza place nani yo soki na ba musicien na ko comparer na roi David ko da changer na poto donc oza lokola yote lokola caméléon lokola yote lokola yo hein et puis bazala munoko masebe botale bien soka zolia biloko bima kaza na masebe oza na masebe mosaka yo oza na valeur moko te bon ngana hotel ka nzelo ko lekela poto hein le banene bon poto ngolo ko kendete oza ta moto bimeni nzela Brazzaville soka changu bino boko beta suna changu te lokwa bobano toucher biso hein changu bazo banga na ba konza mboka bazo banga changu eyeba na monde mo biso to kanga ba rebelle yo no saka na changu yo mosako ke no saka na changu yo yebi changu yo yebi ba vale ba belo kango bazana kata changu ba musaka lema bazana kata changu andeki mbuta bazana kata changu yo ba no saka na changu yo lingi lo pena na benga ba avocat to samba na changu yo zo ba changu to ndaka mai yo mona de na changu so mbule beti mai toni tango bazo lo ba kuna na ba bandari ba bazo kufa kuna na ba makelele kuna zo mona ba ola kisa changu yo zo saka na changu wapi yo ba vale na changu to na aéroport zo na Petro Congo na kata changu na marché liberté yo ba biloko biso to na ola kata changu tena ba musaka o soka wuta wapi ba yane na maboko muta sanga banteka soki mbanza mangusukulu yo zo sakana yo ngai na ko luka photo kutano ka face à face boye au salé nga bon photo kutana po mibali balaka na kate photo kutana nga défenseur musaka na ebiso fona kutano fara boye ngai fona kutano fara o na ebiso yango bon bana mikile loko kana ndoko lobake non bana changu surtout bozo ma bete monta to lo ba propos to tenanga ba tumsuna kata pale ba otana ba momi na balifanto ba mola ngo be bien te mais faut ebaka que non y a pas de fumée sans feu so moni ma efandi nango me ko timola ngo boaka ga libanga boye eninga na makasi et vraiment toujours ba kanda wana vraiment o amona que c'est pesa kete alim saka ne to lo ba toujours na ninga inusa mais zaka kanda po so ba beti père no faut revendiquer ata idea ko beta père no faut luka ke no beta bino no so mi balé pour jamais biso de rosa ba défenseur a changu ba finga ba changu biso doza place ane ko simbate yana legi musika la pesa mbote na trésor max petit na kata Paris donc de gelo mangonzo na pesa mbote belé donc na pesa sous ma 20 Lyon na kata Angola donc jeune Lyon petit moi na Angola kuna sa masone na ninga nyama donc na so ta la petit na ngai Ziginoka donc les Kaboliston donc il y a les fondateurs de la tendance donc ya ngwana na tel soit Galo Musuni Lolo Basila Hendrik Basila Isakalema donc opina si masona kata changu jeune patron donc fils à papa Isakalema na petit na Shabani Kalema donc bambote ko zanga te place wana toujours
Mohamed Lumi na beauté plus l'argent ba petit na ngai na mo Patrick Kitoko do ba mbote belé ba grâce à Mukau ba Denis makakala ba nana tusu donc wana ba staff na ngai donc na robosa na bango te ba mbote belé wa zuite ba ka be monsieur Silite ba mo belé rozana na mutu eza ba charge belé mais ça mi rolobela batu et mais ça mi roboka batu te donc yango wana François Mangala mo so ba sala dimanche toujours libanga na respect wana do suksa ngo ezanga raté Freddy Mokonzi donc ben na bengi Mokonza Irlande wa kota Irlande tanga munde na ebolo ba français te donc ba dire au kao ba tutu balanda ye poso yo boy yebisanga na ya mbaka na Irlande donc ba mote na bino belé vraiment ve mon pa Mokonzi zalaka nengo zalaka bongo ve tout na lobeke ko lobate ngamoko na za les défenseurs na rolandela bango car ma pas zelo roté de la lembi ça qui makero de lembi ba mindele bazoluka kuna na poto ba benga ba sana ba kata mo ndamba likero ne ba sa ba recherche ba poani ba makero bimra bat na monde pour epena bimi prix Nobel ya likero donc ba makeroation ba musu ba ko benga roi de makero bon pona mutu wana mosaka wana zelo roté ye ba lambela re lisusu te do ba soupe changer te koma na ngo ya bani ya ba oil mosaka zelo ro morote atambolanga na ketch ya mbonga famille bora teka ya famille batemisaka ernoso na nzela pa kenda poto na ménopause donc on a le babina mot de la fin pona ba ona ba fingi te bo finga na bino te po soko fingi ko buka na te ko fingo na ndenga mabe po turo na nokota na batata na ba mama na ba koko nyonso donc so yo fingi na ko takina tata na ya ta kufa na ko expliquer na tata na yo abana ko sala te ne tata na bana ko sala te na no za sentinelle na ko finga e. Voilà, comme je vous l'avais dit, amis très chers internautes, le propos tenu dans cette émission n'engage que son notaire, parce que Bisso Tozara Bateau, Bengi Bisso Teo Samsa na Bisso, mais dis-moi, droit de réponse et ça droit. Na journalisme au nyo so Monique azana facilité à répondre ce qui pour lingi tout ça là vraiment émission contradictoire, c'est-à-dire que roi Kungulu pembeni yo pe pembeni ba numéro na biso zawana au bengi biso oye quoi une fois de plus salutations à Papi Ngunza docteur depuis les États-Unis molonga nya Sandra Ngunza Kabasele et salutations spéciales na maman Irel maman Nadège Luzolo Ntingi Nadège Luzolo Ntingi depuis Belgique na Pession Bote Berton Koina Bela Shada Impila officiel staff nanga nyonso donc ba master nanga na nyonso na ya Bundes na Allemagne na pesibino na repesibino ba mbote quoi donc Clément Lukwa Kamobali à Anto Mavinga le couple le plus heureux de la planète. Donc merci na Masolango Ivi top congolaise la qui rigole. Donc tous la bongo Ivi top congolaise qui rigole la qui rigole to bengo ta bongo chancelle la belle congolaise créature moko mo genre quoi. Et le banango président Kungulu moi si mon bonzamba sala dimanche. Yosko faisait basala ki samedi mko la fête po ilonga fête net na film Jibem Mbuyamba de Chris Ilunga mais c'est très propre salutation spéciale tous la wana quoi. Donc to continuer une fois de plus aimer suivez et puis abonnez-vous à nos vidéos parce que m'en va bien quoi. Le meilleur reste à venir. Toza oyara, toza oyaba kalaming te toza bon on peut ba réponse à bande comme ça parce qu'on a big ba benga biso. To comprendre et puis mon comme ça dans to salango awa et puis total la combat du siècle. Roi Kungulu. Kundi ulutu dizola yesu mfumu yani te mchintoto ulia vomu baka nkulusu ikavana vananti yesu kakanzilami yesu kaka yesu kaka oh yesu yesu yeah.
tembo andisikina Zulu mtoto ukama valuse lwani fomu Yesu Yesu wena ntwagisi munanzila moyo wao zolele kufinama Yesu Yesu kaka Yesu kaka oh Yesu Yesu kawa kaka oh unangina imbila Yesu Yesu oh Yesu kaka oh Yesu Yesu kawa kaka unangina Yesu Yesu Vote la muntanda tulemuyende Matukuta na kuna Ngema ubikana Kadi Betu ya tulemuyende Bonso yandi tidiba Bonso Kristo fwanana Basingina Monika Yesu Yesu kaka Yesu kaka oh Yesu Yesu kawa kaka urangina Yesu oh Yesu kaka oh Yesu Yesu kawa kaka urangina Yesu Yesu kaka Adi ndanda kana vanima tule muyende ndanda kana vanima ababe tumuntanda twili tule muyende kuli Yesu Musul bamvingila haleluya